aye koyekola azana bokonzi bango ne bazo occuper territoire akaye ko benga lobi ko ke benga la Jésus na bino wana aya awaya ko soigner mutu na musala mais amona ki bonene ya Nzambe ayoka ki sango ya Yesu akaye ko zoye mukiete azuye munene ndenge biso to zoye lelo poto yambaki Yesu na mutema na biso poete azwa tolongwa na masumu tolongwa na bapasi yo nyonso tozalaki nango na yope oyoka bandeko musonde bazali koyemba awa ki Nzambe alokoti ngai atomboli ngai amen amen Nzambe azali mutu oyo alingi biso mingi po ete ye akeli biso na lolenge na ye alingi ete biso nyonso tokoma tomata toya na kiti na ye ya bokonzi po ete Jésus alobi nini ceux qui vaincront régneront avec moi. Alors pour régner na Yesu esengeli na ndimila ye esengeli pe ozala na foi foi ezali nini soko tali na Hébreu 11 chapitre 1 bazo pesa biso définition ya foi. La foi ezali nini? Or la foi c'est l'assurance de choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tana santeni oyo oyo abotami na famille oyo baebi Nzambe te mais azaki na foi alakisaki kondima na ye kaka kondima te alakisaki bolingo na ye na ndenge kalingi mutu lokola ye moko azuye te lokola boyi ndenge batu mususu bazwaka baboyi na bango matozana batu mususu baboyi na bango bazwa ko confesser makambo basala bango na bandako okomona boyi azolamba mai atie na frigo boy wana amelaka mai wana malili te kaka chef mwana msala lamba mai yo akanambi mai atie na frigo mais ye tango azana posa kaka komela ta kopo moko apamba akoyi komela yango te kwani yo za chef ozotala bo moto na ete mais baye ko confesser pona ni bamzu ba kotia masuba na kati ya mai yo patron mel omoni eloko yo memi na ndako na yo pona mutema no ya makasi ya mabe umemi mutema likundu na kati ya ndako na yo baye kotiela ko masuba banomela masuba bazo confesser bazo kolela biloko mingi bato misala o basali na bandako ya ba patron na bango bazo confesser yango pona nini babiso ba patron bazana ba boy na ndako faut ba yeba quand même que oyo azali muto Nzambe akeli liboso pour alobi na français ezali na terme moko baloba na français il n'y a pas de saut métier mais il n'y a que de saut des gens mais totali bien wa centenaire oyo azalaki mutu oyo akokaki ata kotelema alobi na kepa na Yesu mais ye amimonaki mpenza moke alobi ye na sa mutu moyo nakoki kopusa na ata pembeni na yo te akei nanu epai ya baancien oyo babengi baancien oyo bazali basalisaka bapaster baza wana mpona kosambela mpona bamaladi baza wana mpona kointercede mpona église baza wana mpona kolemisa bato balembi na molimo komatisa moral na bango koencourage bango na makambo ya Nzambe mpe kolakisa bango place bazosala kokoso ye akei kotrouve bato oyo ayebisi bango bokende bolobelela ngai epai Yesu abikisa serviteur na ngai azali maladi. Donc bato wana batelemi bakeye pa nani epai na Yesu bakende kosengela centenier oyo basengelela ye ke Nzambe Yesu tika ete serviteur na ye abika po ete mutu oyo bango bakotala kaka babuilding oyo ye atongeli bango asalela ye miracle. Donc il faut osalele ndenge ye asaleli biso batemple awa yo mpe fo bikisa serviteur na ye mais Jésus atalaki wana kaka te eloko Jésus atalaki epuis atelemaki ntango centenier ayaki alobi ete yo ozali Nzambe eloko nyonso koloba ekosalema po ete ngai nazali mokambi ya basoda soki nalobi na oyo kende kuna akokende so nalobi na oyo azonga awa akozonga so nalobi atelema akotelema so nalobi avanda akovanda kasi yo soki olobi ka liloba moko ekosalema. Amen. Jésus aye kotelema eloko eza kokamwisanga mpe eza kokanganga mingi awa na place oyo ezoloba ke Jésus ye moko abaluki atali bato nyonso bazali kolanda ye alobi ete
na Israël au mobimba nanu na mona foi ya boité yango na tonga le longa na intitulé passage oyo totanga la grande foi ya munene tozana ba foi ya mike tozana ba foi zéro pardon tozana ba foi ya mike tozana ba foi minene oyo papa oyo azali na foi ya munene koleka même ba israélite bango moko ba juif bango mo bayaki liboso ya nzambe bazali kondimela yesu te lokola mwana nzambe metala tata oyo azalaki kotia bango na binyololo alobi ete bokende pa na yesu wana donc elingi kolakisa biso ete monene ya nzambe ezali makasi mingi tokoki konéglige yesu te po soki ozangi relation na nzambe elingi olakisa nini oza lisusu na foi te or sans la foi tu ne peux biso bande kotia banzembo ya nzambe natuni ye ndeko ozali chrétien ayebisi biso nyonso toza bachrétien ngabi te chrétien aza chrétien et puis naye kopesa ye mwa ndakisa ya kolakisa eke na mokili oyo tozalaka na bato misato ozali incroyant soit ozali croyant ou bien ozali mopagane yo ozali wapi natuni ye question wana abi question makasi boye ngabi soki azalaki chrétien ndasi aloba eke naza mondimi mpona meki nanu koavanse na ede ye po akoka kopona esika nini akoki kozala mpona bime ndeko soki ozali payen eza na moto andimaka te ayebi liloba nzambe te atangaka mpe yango te me yo soki yo otangaka liloba nzambe eke otiaka yango en pratique te ozali incroyant po lelo tokoki kobima awa mwana no aza maladi toyobi no tosambelela ye yo olobi non efandaki lipa nganga kisi bato nyonso basalaka yango otiki nini otiki mokanda oyo ezali vérité oke korecourir na banganga oyo nzambe akeli bango baza ata na pouvoir moko te liboso ya nzambe olingi okende mpa na bango lisusu yo mwana nzambe balobi ozali co-héritier eza lobi oyo nyonso andimi napesi ye pouvoir anyata baserpent anyata bascorpion mpe makasi nyonso ya moyini eloko moko te koki kotelema liboso na ye me yo omikitisi olobi te nga nakei place ya se place oyo chrétien kokai kozala te elingi koloba boye papa oyo tozalaki na kati ya mutuka avandi akanisi makasi nga nayebi ndete papa soki ozali chrétien ya solo soki otangaka bible na yo ozwi bolembu nga nazali awa mpona encourage yo lelo okoki koencourage nga lobi okoki koencourage nga na liloba nzambe ntango nga naza na se po ete ezali recommandation ya nzambe alobi encouragez-vous les uns et les autres so lelo oyo ndenge nzambe atie nga na taxi oyo ezalaki par hasard te ntango mosu ezali po ete nalendisa yo molimo na yo ekola po ete okoka kozongela makambo ya nzambe alobi ndeko nasengi yo merci mingi na ndenge osalisi ngai na tuka na okende na bando kotanga lisusu bible na malamu po ete nakoka kozala croyant siko alobi yango malamu amen mais ya lelo mpe na kotuna bino motunda wana epa na bino ozali croyant ozali incroyant to ozali païen lelo oyebisa ngai oza wapi po ete tooti omona oyo azalaka kutu païen epa na bango epa bajuif moto lokola romain oyo baoconsidere lokola chrétien te tala ta ndenge baza ozwa basamaritain baza omona bango bato pamba mais basamaritain jésus abandaki kopesa toujours exemple ya samaritain mpona nini mpona kolakisa bango ke bato oyo bino boza kotia na se ye yesu azotia bango na point d'égalité na bino yango wana bandeko totika kosala lofundu tozala lofundu envers bandeko na biso humain tozali bato tozwa mutu lokola mutu ndenge nzambe akeli ye tozwa ye te ya na légèreté mais tozwa ye ndenge nzambe aza komona ye po ete aza lolenge ya nzambe na kosala bongo nzambe azopambola yo soki olingi ndeko no lokola yo moko ozokomilinga nzambe mpe azokotombola yo ezalaki na mama moko azalaki na pasi mingi kaka na mboka na biso kuna na États-Unis bon mama wana
azali kosambela me mobali na ye asambelaka te aza komonisa ye pasi mikolo nyonso bazalaki na ferme mikolo nyonso akoyebisa ene kokendaka eglise na bino na te kuna bandoki batondi kuna na kati eglise na bino boyeboye azokoloba makambo mingi na bato nyonso lokola bezalaki mwa mboka moke bato nyonso mpe basi bayeba tata wana bayebiki tata wana nyopolaka mama wana makasi moyen te me mama wana eloko nini esali te atangami kaka na priere na ye akosambela kaka nzambe na ye alobi ngai ata nyonso oyo okoloba nyonso oyo okosala po ete ngai natika nzambe nakotika ye te me kasi yo mokolo ezali nzambe ngonga na ye ezali mokolo ekobeta yo okondimela ye me tala papa oyo mokolo mosusu alamuki na ntongo kaka boye alamuki na ntongo dimashe abi bozokende eglise ngai mpe nakokende eglise mama atala